Congolais zokufa na nzala. Congolais defa lipa ya desa. Tozana mbongo, tozana ba minéraux, mais Congolais mona kangote. OK, gouvernement oyo ya Kadiosha, gouvernement ya Wetwau. Baké ko sala bako na monsieur Tulombo, potu na Kagame, Kagame azwa ba minéraux na biso, po amemango na Rwanda. Tolobi we baje coup d'état wana ezali ba aventure. Na RDC coup d'état zate. Tozali pe na bato ba ko sa coup d'état na RDC bazate. Biso to souffrir lisuki. Kabilesi afungola biso de amisu. Po ba ba ni ba sala wana kabilesi asala yango. Donc ezali kwa batumba biso de amoto to kolinga sute moto etumba malisusu. Na kati ya Kongo soki mbongo ezate po bazo yibela ran. Ba bimisa oto ke na élection. Soki bazo bo élection en tout cas et l'autre loba. Okuya. Aéroport Anji les apembenia. Ba le crépité te. Toyoki RTNC lo comment côté? Tentative coup d'état. Lokola va identifier les responsables na bango. Bakanga bango. Mais batika ko traumatiser peuple coup d'état parce que peuple ne sent pas et là on a sentir né ngoté. IDPS car ne muta sentir que coup d'état. Donc coup d'état est banaka na 10e ri. Nana mona te na pays moko ke ba général baza ebele. Coup d'état ça la mandenge unité. Hein? Ba général nyonso baza na mboko baza ba étranger. Tout fait étranger. Ba général tout baza na mboko baza ba étranger. Mboko ebonga te tant que toi ba général étranger na kata mboka o ekobonga te. Le président Otozo Tchanaki bazo sa biso ba fantir. Tilo bazo sa biso ba fantir. Le bitoyo kakuna na bato ya IDPS ya 10e iri. 10e iri oh coup d'état, biso to aposa coup d'état, biso to aposa une élection. Donc il y a une élection parce que tozo souffrir fort. Volume. Tozo souffrir makasi na kati ya mboka uyu. Mutu moko te congolais moko te azobi makati ya mboka asa ko se trouver na kati ya mboka onde to telemi. Bon glissement oyo alukela biso. Oto kene na glissement, o lobe ko maboye, ko akoma ko distraire biso, après ça biso ne quoi distraction, biso to souffrate, biso to souffrir lisuki. Kabilesi afungola biso de amisu. Po ba ni ba sala wana kabilesi asala yango. Donc ça lokwa batumba biso de amoto, to kolinga sute moto etumba malisusu. Na kati ya Kongo, soki mbongo ezate, po bazo yibela ran. Ba bimisa oto kene élection. Soki bazo bo élection, en tout cas et l'autre loba. Okuya. Et kokufa, bakotikala, batikala ba mona kaka mboka o Kongo. Ça c'est trop. Ça c'est trop na kati ya mboka uyu. Mboka vivre boité. Pas si tu n'as donc na kati ya IDPS soko lobi malam au premier né. Est-ce que mboka ezala bongo? Toza na démocratie. Hein? Toza na kati ya démocratie. Tant muta lobeli bolamu ya mboka faut que le président ayo kaka. Bato na ba loba pona nini? Bato ba loba pona souffrance. Okitisi souffrance ya bato na bato ba souté. Na Congo comme soko lobby au comme ennemi ya IDPS. Soko déclaré et comme ennemi ya IDPS. Donc c'est que bon ba yaki bazwa kaka pouvoir donc akoma lokola mbuwa bakangi na singa siko ba chele mukwa pembeni azowela ngape na zwa ba démission na bango ba coup d'état na bango biso kuna tozati biso toza posa to kende élection biso toza na posande ya élection bato IDPS eloko ba obeta coup d'état eza ba jeune na bango kabioshi na bango bazalaka nango Congo oya biso coup d'état ekosala makate ekosala makate pona nini armée na biso tozana chef état-major général aza congolais te na kati ya Congo bato bazokamba armée congolais baza ba étranger ba ougandais bana ba chef état-major na bango na kati ya Congo ba rwandais bana ba chef état-major na bango na kati ya Congo ba burundais bana chef état-major na kati ya Congo bango nyonso wana ba bénéficiaka moi intérêt na bango na kati ya Congo biso moko ba congolais na armée tozati moyen coup d'état salema ezate nana ko sa coup d'état so ba ougandais ba biba sa coup d'état ba rwandais ba oboya yango po ba avantage na bango ekokende il faut kizengi azala wana kaka bango ba profiter so pe ba ougandais ba rwandais pe ba biba sa coup d'état ba ougandais ba koboya yango bakoboya yango pona nini bazobatela ba avantage na bango bazwaka na Congo o IDPS azoloba wana eza bakabioshi na bango bamesana nango toyoki coup d'état ngo baotanga bato oyo bango basektionne baosala coup d'état ebele ba civil
civil yo osala coup d'état oza na armée te okosala coup d'état ngo na moyen nini soki oyoki bamboko ezosala bacoup d'état wana baza na armée eza na maboko na bango moko bana ya mboka wana bango nde baa na facile osala coup d'état mais biso awa coup d'état etikaka kosalema te bachef d'état na biso bachef état major général na biso baza baétranger nana kolinga nde asala coup d'état mais mpo na biso bana lamuka atako coup d'état wana nzambe oyokela biso ekosalema te mpo so coup d'état esalemi na mboka oyo président Eli Martin Fayulu akozala mopanzi bakoimpose biso rwandais moko boye batie wana azwi Congo asalisi élection na mokolo oyo akolinga mpe candidat oyo akopointe ekozalaka rwandais mpo akonza biso tozomona yango lelo mpo na biso makambo ya coup d'état wana en tout cas toyebi yango te mais Félix na IDPS badistraction na bango wana toyebisi bango baprépare balinga te 2023 élection ezala te Félix na mboko akofanda te soki 2023 ekoki akanga valise na ye akende na Singapour kota sombi château afanda azwa bandeko na ye barwandais akumba bango basemeki na ye bakende to akende ofanda na mboka oyo alobaki baza makila na ye lokola Kabola bandeko na ye nde eza bango baluba akanga bisaka kefanda kuna eza archifo lokuta monene eza coup d'état te biso toyebi yango te population congolais toyebi coup d'état wana te na kati ya Congo histoire ya coup d'état eleka toza na besoin ya élection se élection ye soki azokosana amoni biso bana mikie akosa biso ke élection eza te akanga bisaka na rwandaise na ye azonga na mboka na ye soki yakanisi ya kovanda na Congo démocratique awa lokuta monene zéro libungu tulu soki élection ezali te Mese Tshilombo akovanda na Congo te biso population tokotelemela ye tokobengana ye ebi moto oyo azobunda bitumba abundaka na de makolo biso tobeta to monopole te tobeta lokolo moko te tozobeta de makolo ebi politique ya Congo ezalaka déjà théâtre oyebi très bien bakola lisabino pongi oyo ezali te il faut se préparer en tout et pour tout biso toza bongo soki ba une élection tokobeta bango mais awa biso na munoko na biso tozolobela article 64 par rapport à quoi nous avons senti déjà l'incapacité de la part ya bato azo gérer mboka ya organiser élection na kati na bango déjà na CC tozoyoka qu'il faut transition à 2 ans pour que Fatia Luka sala makambo ko sala te a regagner confiance au peuple umba ba Luka place ko defa mbongo ya organiser élection mbongo ezate na budget na ba promesse ba la ki peuple calendrier ezate makambo ezate donc ba eloko ya ko lakisa élection salama ezate yango biso to lobi boy bolandaki molobeli ya mboka Martin Fayulu tanga kendaki na lisala alobi clairement toyebisi bango lokola bango bazwi le cheval de bataille que la muka azokima élection to peuple congolais azoboya élection toyebisi bango toza prêt pour l'élection soki élection esalami nde te tozo appliquer article 64 c'est-à-dire tolobi que non mandat oyo avant tokoma na wana il faut to dépolitiser seni wana réforme ekosalama mpona seni wana donc osala nyonso réforme esalama na la police na armée na partout à travers makambo tokosala na nzela donc série d'activités bandi papa kobangela côté biso toza na kati ya terrain toyebi tozobunda makomi balé bayena makambo élection il faut déjà ko redynamiser base eza déjà redynamisée oyena makambo ya nzela tokozala nzela pour l'application article 64 c'est-à-dire tokopesa bango ata 5 minutes ata seconde te ke ba glisser to basalisa élection te to baconfisquer mboka en otage. Analysons les faits, papa. Coup d'état, ce coup d'état pour salama, eza eloko sérieux, eza eloko moins à boutiquer dans groupe d'individus. Batangi François Beya. Où sont les éléments matériels? Tovandara, aéroport Anji les apembenian. Ba les crépité te. Toyoki RTNC eloko moko te. Tentative de coup d'état. Loko la ba identifier ba responsable na bango. Bakanga bango. Mais batika ko traumatiser peuple coup d'état parce que peuple ne sent pas et là on a sentir né en côté. Il dépêche car on a sentir que coup d'état. Donc coup d'état est banana la 10e ri. RFI à l'obéli en côté, France 24 à l'obéli en côté,
BBC alobela yango te, CNN alobela yango te, seulement 10e ri kaka azolobela yango. Donc ezali eloko moko monter de toutes pièces à niveau IDPS. Biso tolobi boye. Toyebi bien que IDPS abandi ko éliminer ba témoins jeunant na ye. Oh bazaki na kati ya concours à pouvoir to bakendaki na bénédiction à pouvoir pas Kabila. Bato bazaki ba signataire. IDPS là ninga longola bango reye bango na histoire. Comme ça, atika la bango histoire est effacée. Toyebi eloko wana. Donc coup d'état na kati ya Congo, biso peuple tolobi boye. Toza na posa coup d'état te. Coup d'état est bénéficier na biso te. Dans un pays infiltré par les armées étrangères. Donc na coup d'état, ba retirer biso soda ya mupaya. Rwandais, Ougandais, il faut réformer. Coup d'état non te. Coup d'état biso peuple toboyi coup d'état. Wana boti la IDPS. Soki bango mo ba beta mokonzi coup d'état etali bango. Mais biso toza préparé en conséquence pour l'élection na application article 64. Nous surtout eza lokola ba mensonge balingi baye bakaka ke mboka ezotamola na ndenge mabe. Mais bango balingi ba bimisaka ba idée na bango oyo peuple congolais azo reconnaître to oyo ba politicien na biso ya mboka oyo bazo reconnaître te. Armée oyo ezo diriger mboka oyo ezalaka armée congolais te. Armée rwandais na ougandais. Kuna na este ba massacre ezo sala makuna pe kota akate. État de droit au batiaki kuna. Ba major rebelle ba général ba colonel ba zo boma bango kuna. Coup d'état wana nana koki ko préparer yango. Ozomona wana eza lokola ba biloko moko boye balingi ba fondé ba biloko moko boye oyo ko bebisa mboka. Moya ko bimana makamuna ye oya ko bimana makamuna ye. Wana eza bato ya 10e meri bazo fondé makamuna bango na ndenge na bango. Awa eza na esika oyo ebomama minduki te oyo bakolo bake basala coup d'état en cas de quoi basoda bako bima place teli baye po bako sala ni baya ko bunda pona bitunga wana o baya ko salisa ke coup d'état. Wana eza lokuta mais c'est les journalistes. Mais pour nanga mboka ekufa te bato bala mboka nde bango nde babomi mboka bato bala gouvernement nde babomi mboka. Pona makambo ya coup d'état bon pour nanga na omona ngo eza ba préparation moko ya bango moko kaka na lisanga na bango. Na lisanga na bango. Tango ye présent sali union sacrée. Bato musuba okota union sacrée te ka bato bazaki batakala o bayibaki mboka balei mboka bango nde bakota union sacrée kaka. Nyonso ne pesa tourbillon na kati ya gouvernement des oluka ba crime mambo belebele bituma ese osila te na komeno osila te mambo belebele na mboka pona mambo coup d'état wana ngana omona ngo eza yango na tina te so eza na tina c'est que makambo uta na parti ya gouvernement na biso moko ba général baleki ebele na tambula ta na 25 pays na mona te na pays moko ke ba général baza ebele coup d'état et ça la mandenge unité ba général nyonso baza na mboko baza ba étranger tout fait ba étranger ba général tout baza na mboko baza ba étranger mboko ebonga te tant que toi ba général ba étranger na kata mboka o ekobonga te koyebisa bande kuna biso ba congolais nyonso tout banso o bazwa mine na Congo na ba province bazwa mine na Canada na France na Belgique ba congolo ba na souci ya mboka na bango o baza na souci ke mboka na biso ebonga ba na posa tribalisme te ba na posa banti valeur te ba na posa ke mboka na bango ebonga po ba congolais balongwa na misère il y a un seul pays au congolais azo de falipa au congolais azo nyo kwama eloko kolia ezate congolais azo ebate ke na kolia nini na gomela nini nazo ebisa bandeko na nga ba congolais o ba na poto na o bazawa to bundela mboka na biso pour que tolongisa bandeko na biso ba congolais tala na este ba congolais ba kufi plus de 80 millions de congolais o ba kufi koleka même ba génocide ba pays mususu pona kolobela bana mboka ba congolais ndenge mboka na biso baza ko diriger ngolo na un chef coutumier kombo na monsieur Chilombo azo diriger nation lokola Kasai lokola Mbujimai azumboka lokola nation Congo mboka munene boye azo diriger ngo lokola chef coutumier ya Kasai lokola province ba congolais bazo kufa jour au jour ba congolais ba kufa na nzala ba congolais ba kufa na malaria ba congolais ba kufa na kozanga malnutrition tolobi boy cette fois-ci
tosengi na monsieur Tshilombo a organisé l'élection ya malamu na 2023 pour être akende na porte ya kofungwama. Réaction nanga pona coup d'état wana eza coup d'état te ezali baje ya IDPS ezali babengaka ngo kadiosha ya IDPS tolingi toyebisa IDPS boye bana poto boyoka bana bakongolais nyonso bolongola tribalisme na mutu Congo eza ya biso nyonso tolingi toyebisa IDPS boye seni na yo oyo sali kuna na oyo tie Kadima azali militaire IDPS seni wana ezali parlement debout ya IDPS tokondima yango te pe tolobi boye na bana poto ba congolais nyonso tu bwana poto botelema na biso pe ba oyo tozawa totelema poto longisa mboka na biso congolais ko onyo kwa matena mboka na ye congolais zo kufa na nzala congolais defa lipa ya desa toza na mbongo toza na ba minéraux mais congolais mona kango te OK gouvernement oyo ya Kadiosha gouvernement ya Wetwau bake kosala bako na monsieur Tshilombo po tu na Kagame azwa ba minéraux na biso po amemango na Rwanda tolobi we baje coup d'état wana ezali ba aventure na RDC coup d'état zate tozali pe na bato bakosa coup d'état na RDC bazate le problème na biso tolobi ke o IDPS basala ki lobi ce sont les théâtres oya esobe na sai mais wana siko basala biso épisode nango ya 4 yango wana biso la muka ensemble ya congolais monyoso tout toyebisi IDPS boye bongisa eloko babengi mbangu bongisa pene eloko babengi Kadiosha biloko oyo ya peuple oyo liaki okosanza yango parce que Congo tokanisaki batielaki biso mwana mboka or que batiela biso nde mupaya abomi Congo à 100%. Ata na tangu ya Kabila tomonaki makambo lelo tozomona na Congo te tobandai kolia tozomela misale ezosalama mais mutu batieli biso azo comprendre te akobanda wapi akosuka wapi yango tolobi mayele ya bato mayele oyo babimisi eloko ekokabola biso na mwana mobali ezali élection toza na besoin coup d'état makambo kala biso eloko ekokabola biso na monsieur Tshilombo ezali élection ekokabola biso ndenge tozali na ye eloko mosusu ekokabola biso te oyo nyonso ye asali na seni ye azomona biso lokola bana mike toyebi seni wana eza seni ya IDPS eza seni bamembre tu bauti na parti politique ya IDPS eza seni ya peuple congolais ta azoluka moyen ya koyiba mais tolobaki cette fois-ci l'élection eleka na Congo une seule élection oyo kozala terrible ekopupulana mipepe ezali élection ya 2023 oyo akokosa na koyiba élection ya 2023 akokutana na mopepe tokokomba nyonso oyo etangami moto oyo ameki ayiba élection tokombi na ye tomemi na ye tokobimisa mutu oyo azali valable oyo azali matire lokuta monene nalobi lokuta monene wapi esika omoni insécurité koti wapi esika omoni babeti masasi nous sommes proches ya aéroport Njili bato baza pene RTNC bisika balie fort bakosimba yango wana mpo elakisa coup d'état nabuka eske boyoki masasi ebeti ezali nini politike na bango ezali balingi balalisa biso po à chaque fois lamuka azolamuka azotelema bango bazoyaka na information ya lokuta mpona koambrouiller peuple. Où sont les preuves? ndeko oyo bafundi wana soki François Beya balo bafundi parce que wana eza information toyoki lelo bafundi parce que il a participé na ba réunion ya déstabilisation ya sécurité ya mboka azana ane nabuka oye nabuka oye bakangi ba généraux boko balobi ye pe azaki complice na makambo wana mais botalisa peuple réunion wana esalamaki wa bazalaki na bana likambo ya coup d'état eza mesa faire te likambo ya coup d'état yango mobutu apandaka bato na martir wana est-ce que boyebi yango on doit identifier les coupables
trop identifier bango babeteli solo concrète na population yebake elekaki réellement nini subitement tomona idps atumbi bapine tobengi bango baza basaper pompier bango moko bapelisi moto bango moko balingi baboma moto botumbeli bapine nini batuni bango motuna oyo biso totumbi bapine mpo na sécurité ya mokonzi ya mboka comment un parti politique akoki kosécuriser mokonzi ya mboka pendant qu'il a tous les services pa na ye oyo ezali na habilité na ye po assurer sécurité na ye na mboka oye wana ezali effet ya lotoko na mboka. Premièrement idps alingi alongola batémoin gênant nyonso oyo bayebaki lisolo ya passation ya don ya pouvoir oyo Kabila apesaki bango alingi efase lisolo ya bato nyonso bayebaki sekele ya nomination ya tilo yango omoni abandi kolongola bajean makabul mpo bazalaki wana bafrançois beya bato ebele oyo bayebi bakomi oyo bakomaki na Kabila bomba naloba. Deuxième chose ezali nini na makambo ya coup d'état wana bakoloba wana ezali ke baningi bazwa bamesure répressive wana po baboya bamanifestation na biso. Ils vont déclarer que le pays est en danger et pas de manifestation. Voilà un coup d'état erataki ekati ya mboka, pas de manifestation. Totimbeli bango na mboka oye yango toyebisi bango clairement baje na bino ya salite wana biso toyebi yango tolandi na soni mosene potieri mosene pomutola oyo Lambert Mende wana akosala bilan ya Union africaine alobi ke Tshilombo asali bilan positif na tete ya Union africaine. Est-ce que bino ondimi yango yoka siko makambo otanga bomba alobi positivité ya Tshilombo na kati ya Union africaine ezali parce que akende kosola mindele baede bapays nyonso Afrique ezalaki na coronavirus nabuka oye. Deuxième chose positivité ya Tshilombo ezali mpo aorganizaki conférence moko na manda na ye ya masculinité positive oyo abengisaki Kagame. Est-ce que wana eza bilan positif tozelaki ye abeta lisolo ya sécurité d'état des états africains alobela biso bacoup d'état oyo eleki euti na moto yana c'est un peu ça. Donc la RDC est sortie la kati ya Union africaine tête courbée tokoki te parce que représentant waki kopesa biso akende korepresente biso kuna arepresente biso valable et puis azali moto oyo compétence na ye ezali limité. La mboka ne tombera pas, la mboka ne tombera pas, la mboka ne tombera pas. Bomba eloko ekamwisi biso RFI ezali, TV5 ezali, France 24 ezali, CNN ezali, BBC ezali. Aucune chaîne télévisée, soit il y a radio, et ça lui mentionne un coup d'état, un prétendu coup d'état Mazolubao. Coup d'état, et Manika na kati ya IDPS. Bango mokonde bandingi basala coup d'état ndenge moto. Ebisi bango, nous biso tokosala coup d'état te. Biso tolingi bino nyonso bozala wana bosangana. Boya, tobeta bino lele. Élection. Soki mpe bozala makoki ya kosala élection te yeba yango ke biso tolobi yango clairement bomba peuple azali na droit ya kotia ata $1 tokende kaka na élection to tolakisa bino tokobeta bino. La mboka ne tombera pas, la mboka ne tombera pas. Yango wana tomoni ke Bandeko Tshilombo azali na posa ya kosalisa élection te. Déjà, ayebi bien que l'élection na ya kosalisa a perdre. Est-ce que yoko lingo beta match kopola? Yoko lingo beta match kopola. Oyebi les na kopola ok beta match. Makambo to sali lobby. Meeting oyo to zaki na lobby. En tout cas ndeko elobi si monde entier. Maboko pour la badeliso. Balobi Fayulu Azar terre politique le plus populaire d'Afrique. La mboka ne tombera pas. La mboka ne tombera pas. Awa sikoyo tozolongola makolo awa. Tozokende Kisangani. Na Kisangani kuna
tokolakisa bino que Fayulu était congolais de partout. Touti lisada tozokende Kisangani. Après Kisangani toyambaki la délégation ya Sankuru. Nazo na numéro ya résistant na Bongoboko. Toyambaki bango bapele ezoya. Bato bakobenga Martin Fara. Yaka kolobela biso awa. Bandeko bazalaki bamonaki Asbel Moko et sa filiaki directement. Na kati ya Fayu, na kati ya parti na biso. Bazalaki wana. Bomonaki to bomonaki te. Bomonaki to bomonaki te. C'est pour autant dire que nous nous préparons les élections. Maloba Oyo et le Mali même d'Afrique et le de partout. Balobi clairement situation il y a RDC et le programme ici voilà. Balobi la RDC avant que l'élection il faut qu'on on va venir des crispations, des crises politiques en RDC. Oyo to benaki ndenge mususu réforme. La boka oye. Naba soldat, naba policier bango nyonso ba comprendre que na mandat oyo bakozwa eloko. Lelo boye bato bakufia wana matandi kibala mboka lokola Congo ezanga corbillard soit ambulance ya komema bibembe soki baprivé baza nango sikoyo bino bokombia plus fort raison bokozanga yango bokamata bato bakufi mpona megestion na bino koliaka mbongo matandi kibala bozwaka yango bino so bajatiningo bila mais bato bakufi bozwi botie bango lokola basardine na 207 et puis bafilme yango bapiblie yango solitaire solitaire UDPS des années wana et c'est fragilisé et si ekatani UDPS des awana et si ekufi omoni mopepeka ya pouvoir oyo soki eleki yeba yango on ne va plus parler de l'UDPS lokola tolobelaka supalu te et tozoyeba déjà bato bakomi koya nayebi sio bakandidat ya libanda bakoya yango toimpose président Martin Fayulu tobi avant d'aligner les candidats oyo bakouta libanda de la diaspora ya baparti mosusu commencer d'abord aligner les fils maison nabuka oye baoyo bakotrahir yo te mpo tomoni déjà badéputation ebele moto akomi député azalaki moto apepela na ye ntango bolingi osala eloko moko achange bakorompre o ngai naza député moko koto na baloi oyo cilombo atie ke député so akomi na kati ya parlement akomi indépendant akoki koagir na ndenge na ye yango wana liso likolo ya liso likolo ya tosengaki lisusu likambo ya ndeko na biso molopwe vous savez ezolelisa ezopesa mpasi na motema moninga na biso communicateur lokola ngai bakangi ye injustement na ndako na ye simplement parce que abengi journaliste asala émission oyo aza na droit ya koloba na public bayoka ye droit la liberté à l'expression ezali baprincipe fondamental l'une des principes fondamental ya nini ya constitution mpe ya démocratie nabuka oyo azwi bajournaliste aswala bango ntango abandi koswala bajournaliste ndako azalaki lokola IDPS akomisi moto nyonso aner babengi bakombata ya IDPS baye kokotela ye na ndako bakanga kuna bajournaliste bayibi bakamera basali makambo ebele des autres actuellement tozoloba ndeko na biso na prison ya Samabele asali eloko te abomi moto te ayibi eloko ya moto te me bakamati batie na Samabele ndeko na biso aza mosusu na este bakanga ye batie na boloko basambisa ye te ti lelo Liki Malembe ti lelo basambeli ye te ondire bakarelaki Liki Malembe na Liki molopwe batie bango na boloko ndeko na biso Idengo oyo azali artiste musicien ya Beni bakanga ye pour avoir exprimé simplement que non basoda na biso bazosala mosala te secrétaire général alobaki yango très bien alobi que non basoda balobi clairement balobi que non soki bapesi biso mbongo ya bien bapesi biso armement ya bien guerre wana este ekosala ata 30 jours te alobaki wana monoko na ye c'est-à-dire biso tokomi kosibir makambo ezangi ntina na makambo etali parti bomba papa mama yeba yango boye face au combat biso nyonso toyebi ke non awa article 64 faut toaplike yango eza coup d'état te
eza rébellion te, c'est constitutionnel. Oyo a confisqué mboka na maboko na ya moni lokola lipa na ye ya tongo peuple aza na droit ya kotelemela yango wana ndingisa ya constitution biso tokoutilize yango awa bamanifestation ezobanda manifestation ezobanda eza te toza totondi ebele na tele mais quand on appelle les gens tozobima moke ezosala bien te esengi na yo oyeba pasi ozobuna papa lokola na 33 azalai ou papa taki jeune na 33 ans lumumba wabisi eloba makambo mpona bana na yo asengi bopesaka mokanda nakomela mwasi nanga mokanda bato mosusu akokoma makambo nalingaka yo mingi sheri boyeboyeboye mais ye azwi mokanda akomi makambo ya mboka epuis babelge basengi ye bombabomba senga biso ka pardon koma motu na biso lomopesi yo olati yango na nzoto obandi kotambola na nzela voilà vote kingani pasi wana basali biso c'est une politique traitée déjà na bango déjà bayebi déjà eza bongo nabuka oui mais tout ça la différence papa bomoni makambo echangeaka Sénégal lobi président union africain azwi mpe coupe bongo to bongo te soki politique ya mboka eza malamu nyonso ekota mais soki politique ya mabe eza na mboka eloko moko ekotambola eza te bato bazolobela makambo balingi balobela sous social te idps akomi koéchappe badébat ya social akomi kobimisa bainformation na lokuta na bango bazalaka nango ya se ya lotoko ya 10e ri soki balie bambwa bamati bafuta emanti bango babandi kokosa peuple au coup d'état papa vous savez qu'est-ce que le coup d'état est-ce que bino boyebi eza coup d'état coup d'état ya ndenge nini rtnc baéroport nyonso evandi kimia ni lisasi na mboka bala moko coup d'état tolobi na bino toyebi idps azowelela bacarrière ezali na est ya république démocratique du Congo na Katanga bombabomba bazali kowelela bacarrière minier na Likasi voilà la ville baza kowelela bacarrière minier ekomi guerre bitumba ya banzoko kabunda akangaki oyo aye François Beyape azalaki na oyo aye sikoyo bakomi kobotola na banzoko bazobunda sikoyo moto abomaki nyama na nani bayebi ke biso tobomaki nyama esi kabunda alobango clairement kende koyebisa yaya na yo ayebisa yo pouvoir oyo bino bozotondwa lelo yango nani abomaki nzoko sikoyo peuple congolais oyo ayebi na eloko te oyo bozali fue ya kosalela malamu mais bozofaire souffrir ye likolo ya makambo na bino personnel estce eza na sage eza na ntina yango tolobi ke idps ezalaki impréparé na pouvoir bayebaki te ndenge nini bakosalela pouvoir yango bombabomba même bozwaki penetia moyibi mais botiabi to zwa coupe botiabi to gagné to zwa coupe mais bozwi penetia moyibi ti sikoyo match ezokende kaka bazomene biso nabuka etomeka pa sikoyo ne pays bapays ya mike oyo eza kuna niveau ya rdct richesse nango nguba développement koleka Congo est-ce que vous comprenez ça et peuple congolais soki babise kende kaka moninga na yo wana aye mbangu na bapake akangi me mbongo wakopesa exemple te ekoorganize vie na yo te tobunda mpona bolamu ya moto nyonso. C'est ça le développement intégral biso moko foto mibongisa na mboka oye yango le président yedi Martin Fayulu na zosutisa bango awa ekomi obengi impopulaire omoni popularité na tozotambola baprovince soko otuni biso bozotambola pourquoi tokoyebisa yo ntango Tshilombo akendaki Kasai coronavirus ezalaki te ezalaki te akutaki na peuple tokutaki na peuple te bato bazalaki te sikoyo kopekisa biso nini Kisangani Boyoma sera tombé. Le 8 déjà Bogoyoka. Sauf l'imprévu va changer date. Le 8 Bogoyoka. Et Bogomona le président Eli Martin Fayulu monte le peuple. Après Kisangani, ceux qui te bétika Kisangani pas. Tokiti na mboka Lumumba. Na Sakuro. Dans vous tous na Sakuro. Tokiti yango na Kana. Direction Timbujima. Nous allons vous montrer que nous là. Nous sommes plus populaires que certaines personnes. Bomba, bomba. Bomba, bomba.